Bomoni asko déjà na tiango na kati ya makasa basaka nde na kota na makasa oni tuko liboki vraiment eza simple pour na sala za pasité faut ka koyeba nde kosala mélange mungu eleka te ezanga te épice eleka te ezanga pe te donc c'est vraiment simple bon na boy na kosala na papier aluminium na nini lia vraiment na rythme Afrique quoi ya Congo papier aluminium eza na préféré na sana makasa na somi na chape ba mexicain mon kaka monde vandi monde pesa posa na coûte belté vous en avez besoin et bah mélange na te a komela ngana na vaccin donc boy nde kotumba na makala libanda malili bokomboto boy baka toza na hiver malili libanda menza na makala la préféré na tumba ka na four et ou mais on a four malema ti kobela donc c'est un peu ça mon sauce na ndeza tout netka liboki nkole tout makasi